bijoux d'or, Mossi. Hélène, bijoux d'or, Mossi. Hélène, bijoux d'or, Mossi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda recette ya mama bijou na mukula lelo. Ngande kona bino ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Mama bijoux d'or lelo na memeli bino recette moko facile et ko aider ba mama mingi na banda kuna bango. Lelo mama bijoux d'or nazo lakisa recette na nga ya loso mélangé na viande hachée. Quand on a le bakama ele si la raté okokola mukana tongo bozano na biloko ibele mais ozomona eloko ya kolamba te. Olobi non, mama bijou a ebisaki biso ki viande hachée na loso eliamaka. Lelo nazo lakisa bino ndeni na lamba viande hachée na nga na loso. Na mutu nyonso to okuta na video na nga pona mbala liboso soko s'abonner na Bidor TV te, mama bijou za ko invité o. S'abonner na Bidor TV ozala jamais déçu, ezala nango pas cité za nango facile. Naza besoin ba un plus na bino bo s'abonner massivement na Bidor TV. Boye makaba émission nanga bo partager ba vidéo nanga bo tiaka ba commentaire mama bijou d'or azana besoin ya ba soutien na bino mama bijou d'or na yebisa bino toujours ba programme nanga ya musala chaque vendredi nazala na masolo so na beti te se ki na zuli solo mo tamso na CP na ngote chaque samedi nazala na émission nanga ya ba star mutu yo surtout yebi ki oza star ozolanda mama bijou pour da ko soutenir pe musala ya mama bijou zo sela bino ba promotion wana bo futanga eloko te ata enkate nazana posa mbongo na bino te nazana posa kana sa la bino promotion que TV nanga ezalaka na actualité chaque fois. Ça la vidéo tindela mama bijou vidéo na yo mama bijou sa la yo promotion ya ba star. Chaque dimanche nazara na émission nanga ya ba amser mutu nyonso tout oza oluka mwasi oluka mobali sa la vidéo tindela mama bijou vidéo mama bijou sa la ngo émission o ekoleka chaque elekaka dimanche. Donc na mondo to komi mutu mtazo kipe vinaye kipe ayo longola soni sala vidéo tindela mama bijou c'est lango vidéo c'est lango émission et puis au mona ba résultat après ba fille à Europe ba garçon à Europe bo longola soni bo sala ba vidéo bo tindela mama bijou ba vidéo parce que mama bijou azana besoin il y a ba vidéo na bino pona asala émission na et puis bino bozwa ba résultat il y a malam longola soni vraiment donc makambo soni ezate parce que makambo surtout ezalaka nango et puis mbala liboso te mama bijou muta liboso sala émission ezala mama bijou ezalaka lango naza ko inviter bino botala siko recette nanga ya loso mélangé na viande hachée yango ke dabadi siko la zuki kalungu nanga loso nanga na sina lambi okozwa loso ola mama bijou mkona la kseno ndeni ya olamba loso kande na lobaka ma ele sila raté lelo na lambi loso nanga kana maya pamba na mungwa on a tia soki huile d'olive on a tia mafuta on a tia feuille non loso kana maya pamba na tia mungwa na kati mama bijou na zala loso nanga na sina lambi yango à côté siko na zuki kalungu nanga na fungoli kikalungu nanga ezana eloko te na kati na zui viande hachée nanga tellement na somba ki yango kala na tiaka na congélateur viande hachée nanga ezali congelé viande hachée mama bijou eza congelé alors ce qu'on vient d'acheter dans un côté na kati ya kikalungu oyo ba mama nyonso tout oyo yebi ke ozaka na posa ta mususu mama bijou asala vidéo ya eloko na yo contacter mama bijou na osala vidéo na osala la publicité ndenge moko peka na ba papa so oza besoin ya mama bijou asala yo eloko moko boye asala comme publicité promotion ya eloko na yo ko hésiter te mama bijou azawana na oti kosala bino vidéo moko ya ba terrain toza koteka na Congo bo benga ebele bozo contact na mama bijou pona bosomba ba terrain bosomba ba lupango parce que avenir ya lobby yo moko mutu préparer yango mutu ya ko bongisela o avenir te hein ezala moi bien bana baye ba mama na biso ana poto tamso sombite mais azala na sombela biso mo lupango mo be na Congo ezala kitoko makasi bo benga nga nazo ya ba coup de fil na bino oyo ezali viande hachée nanga nazwi mai ka mwa ndambo na tie mpo na biloko nanga oyo elemba nazwi matungulu bui na bosani naza na viande hachée bomoi na tie mai oyo ezali ndembi nanga oyo ezali poivre na kombo ya paprika
Et puis maman bijou naza na moi litungulu nanga kaka moko. Litungulu ya maman bijou yango yo, bomoni litungulu ya maman bijou yango yo. Nakotia épice oyo ya ngombe. Ba épice oyo na épice oyo nakotia. Nalinga muscade trop, nakotia muscade. Nalinga ail trop, nakotia ail. Pourquoi pas végéta? Nakotia végéta nanga. Et puis mafuta nanga ya huile. Lo maman bijou olamela. Alors ça la recette na yango yo, mungu ekozala nango kaka comme evanda nango soki mungu ekoki te na bakisi mungu. C'est ça. Alors viande d'aché nango ezotoka. Nazwi matungulu nango nakomokata likolo. Nazosala na tie matungulu na ngai. Ma maman ya première classe, ma maman ya première classe vous en a top, maman Gisèle na yo ki on a sepeli. Donc c'est ça. Maman a biso kija. Maman vous a ebelé. Maman bijou lobi bolingo ezala, il faut to sololaka. Wana nde bolingo. Ezala na bolingo mutu ezaka ateke bobotami libumu moko. So boza na bino ba ami, boza na bino ba camarade, so bozo solola bolingo ekoma makasi koleka kutu tam so famille. Oh, ce que ezali paprika nanga ezalaki 3 ya minene na kotia nanga kaka ndambu. Donc na kotia ndambu, c'est-à-dire na tie ndambu donc ba partie 3 ya paprika na tie nanga kaka ndambu na tie nyonso kite na tiki mususu. Awa pe nazali na ndembi nanga ezalaki nde tosombaka kaka wana liboke moko. Nga na kotia nanga pe kaka albe na tie nanga pe kaka ndambu na tiki mususu. C'est ça. Après na bandi na nukobalola naza na besoin ya viande d'aché nanga oyo elemba. Soki mutu uti kosomba yango sikoyo eza facile par rapport ndenge maman bijou azosala yango ezali na eza na ba classe. Donc il faut ce qu'on a balola yango boye. On a et bela malamu. Viande d'aché nanga yango yo. Viande d'aché maman bijou yango yo. Sikoyo na kotia ba épice tanga na kati. Oh, épice na yebisi bino ya ngombe. Na tie épice tanga ya ngombe. Na tie muscade nanga. Muscade ya maman bijou yango yo. Maman Louise, maman bijou alobaki mayele ici la te pi muta koka azate. Et puis ça surtout doit apprendre à kaka maman Louise na colonne. C'est ça. Et puis na bakisi végéta. Végéta maman bijou yango yo. Mungwa nanga lokola tie épice à végéta ezala mungwa, épice oyo pe ya ngombe eza na mwa mungwa. Na koya kotia mungwa après il faut na meka na yeba soki mungwa ekoki. Soki mungwa ekoki te na bakisi ko mungwa normal parce que ba épice ici ekoki. Siko na osala makasi ka bilongo nanga oyo. Viande d'aché nanga oyo efungwama comme ça. Na tiango mafuta huile. Bongo na kalinga ngo na yo la xamino deni maman bijou kosala. Atia loso na ye. Akosangisa ngo na loso. Loso nanga esebelaki. Loso ebeli déjà kitoko. Petit calca viande d'aché ebeli. Donc posez là. Viande d'aché ici la glace. Bon maman bijou atia mafuta huile. Viande d'aché maman bijou yango yo. Viande d'aché utaki na congélateur. Namoni viande d'aché nanga nyonso to efungwami.
mai pe natiaki kaka mwa moke mai yango ebandi kokita. Sikoyo mama Bijou nalingi leka na etape ya kotia mwa mafuta ya huile nakalinga yango epuis nameka nano mungwa. Soki namoni ke mungwa ekoki nango na kotika yango bongo. Soki pe namoni mungwa ezangi wana yoluka ke nabakisa mungwa. Mama Bijou alobaka ke oui mungwa bameka yango na lutu te. Jamais moi si okomeka biloko na yo ata ya yo moko okomeka yango na lutu otie ozwi lutu botia yango na monoko no. Tomekaka mungwa na biso na liboko mwasi azikaka te ozwi liboko na yo otie boye omeki mungwa. Oui ba épice na tie en tout cas mungwa eyokani namoni eloko oyo nakoki kobakisa lisusu te parce que mungwa nanga eyokani na végéta na mwa épice nanga ya ngombe ndenge na tie awa mungwa eyokani naza na ntina kobakisa mungwa te. Mai pe natiaki oka mwa moke histoire ya mai esili ya mungwa pe na longoli. Sikoyo totikali na histoire kaka ya mafuta ya huile. Mama Bijou nazwi sikoyo mafuta nanga ya huile natia mwa mesure moko ya mwa eza mwa ebele parce que ekosangana na loso ebele penza ya mingi te. Natika mafuta ndambu mafuta ya huile. Oui mafuta nanga ya huile natia nanga kaka mwa ndambu mafuta nanga yango bozomona mafuta eza na mai. Sikoyo mama Bijou nazokalinga viande haché na ngai naza kokalinga viande haché surtout biso toza na bana olamuka penza journée ya lelo na ntongo alobi nalambaki spaghetti lobi na mokolo wana nalambaki pomme de terre nasi nalambeli bango loso na madesu nasi nalambi mpo bana poto mingi neti epa nanga awa bana nanga balingaka soki balie madesu te bakoki kolia moke pondu donc balégume mingi balingaka na bango yango te. Mfumbwa mwa par hasard fumbwa na ni bakolia yango ata 2 fois pamba donc baliaka fumbwa vraiment bien te. Balégume mosusu bakolia te au moins épinard au moins qui est chou ndenge mokwana nalambelaki bino chou nakolia. Sikoyo soki omoni ke wi biloko wana nyonso kolambilambi mayele esalaka neti esila lelo na kolamba nini lelo na kolamba nini mpo bana basepela okoki mpe kosalela bango biloko mama Bijou azosala. Mama Bijou azosala viande haché na ye nazobelisa yango bien epuis na komélange yango na loso na kolakisa bino ndenge na komélange viande haché na nga na loso. Viande haché ya mama Bijou yango oyo mosalisa yango esika moko na loso. Viande haché na ye kompimi na kobela eza kitoko makasi kompo okoti yango masangu ozuma mais otie nga lobi nango te kolambela bango pati moko boye natiaki yango mais lelo natiki kotia masangu na kati parce que lobi basi baliaki yango. Mama ya bana ifo kaka kokreaka mwasi ifo kaka kokreaka soki oza na yo créateur soko créaka na yo lokola Bijou donc exemple bapambola yo parce que nga na créaka na nga kokolanda nga na masolo na kini na kebo olandi nga na boye na kini na kebo osali boye na kini na kebo nga na créaka nga na botama créateur bato bayebi nga nga nasalisa bamisi nga moko mwana mokie mwana 15 ans naosalisa bamisi bana ba 16 ans mama Bijou asalisa bamisi na bakartier. C'est ça ma vie quoi. Ça pourquoi pas si on allait dans le Congo, ça va défiler les modes de la table interne. Mboka poto ya kofene pe ba du moins. C'est ça. Viande haché ya mama Bijou yango ebeli. Sikoyo mama Bijou na nina passer étape ya kolakisa bino ndenge na viande haché nanga na kotia ye na loso. Viande haché ya mama Bijou yango oyo. Viande haché ya mama Bijou yango ebeli. Viande haché nange ebeli nasi nakangi nanga kutu moto. Viande haché ya mama Bijou yango oyo. Loso nanga yango oyo. Sikoyo nalingi nazwa viande haché oyo nakota yango na kati ya loso. Donc c'est ça. Eza na bapareil mosusu okoki kolamba yango direct nyonso tout. Mais ekobima mpe kaka viande haché ya mobesu. Il faut kaka kolamba viande haché na yo à part. Après oye ko mélanger.
Maman Bijou donc quand on a lobaka Maman Bijou a créé kanaye ngana créé kananga ngana salati ba kiames na ba Congo donc Maman Bijou azawana na linga kisika na zali fona mona kezo bouger zo marché kitoko esika nyo surtout atana kutaki yango mabe na linga na sa makasi na mwa mayele na nzamba pesanga na telemisa esika wana soki na lingi so na lingi te en tout cas na vanda pété place wana parce que ngana linga kisika o ezalaka langue va jeter na linga kisika tozomona ki mwa activité toza kosala nouvelle malamu Maman Bijou na lobaki na bino ke soki babone na ngi bandi komata ngala za wana ka pona kosunga donc Maman Bijou obje nanga kala mingi te lingi e banda kosala bokomona numéro ya téléphone na banda kolekisa non numéro ya téléphone ezaka même oyo nazo sala la vidéo TV na bando pesa bino numéro ya compte motunyo surtout motema na ye kobetisa pourquoi pas moi 1 euro na yo moi 10 euro na yo et vous allez malamu pona kosunga babola na Congo pona ko contribuer na musala o Maman Bijou alingi abanda kosala na bande ko promettre bino ki na kosala musala na ko banda kosunga bakoka bave ba orphelin babola batu bazana ba hôpitaux bazana ba mbongo te bazangi bakisi soki musala na ngai soki babone na nga imati donc kala mingi te musala Maman Bijou ezolinga ko banda donc bo soutenir nga pona objet wana nazolinga na sala ekende liboso Maman Bijou na mélanger biloko oyo et puis na laksa bino ndeni ekolima ok loso ya Maman Bijou yango ebeli bino mo bomoni ndeni loso oyo ebimi loso na nga ebimi vraiment kitoko loso na nga eza bien quand ndenge Maman Bijou alobi mama ya bana il faut ko créaka olamuki boye osali pe moi recette moko ya bien bana basepeli donc changer bango pe na moi goût to kanga maraka na madesu pondu fumbwa te to changeaka biloko Maman Bijou yango yo boye donc bana mususu boya kokozwa pe boya tie pe ketchup pembeni mususu pe kokotia bolonnaise sauve ezaka kaye menga na otia bonati na ngamwa pilipili na nga pembeni na kolia kitoko eza loso ya bien loso ya kitoko ba sénégalais mutu ba salaka yango donc Maman Bijou alobi bozala toujours na vidéo TV bozala jamais déçu parce que Maman Bijou a laksa bino ba recette Maman Bijou alobi fondation na ye fondation vidéo TV kala mingi te a marche bozwa ba numéro ya compte mutunya surtout a monique azala besoin à soutenir Maman Bijou azala pembele ya Maman Bijou pona ayeba évolution ya musala ya Maman Bijou ndenge nini ekokende en tout cas oza le bienvenu bien la bienvenue merci la maman na biso Béa Ngagodila na ndenge ondimi ke okozala wana pona ko soutenir nga na ba prière na ba conseil pona tomeka kotambwisa musala oyo eleka malamu en tout cas merci na batunyo surtout ba commentaire na Bidor TV nazopesa merci beaucoup na baboni na nga bo continuer kaka ko s'abonner Maman Bijou alobaki aide na yo na ndengo sabona ndeko mususu pa s'abonner bokomi ebele Maman Bijou akosala nini abando sunga ba orphelin na ba participation na bino ndenge botala aba video na nga merci na ndengo za na ndaku olanda Maman Bijou na musika merci beaucoup nazala fier muta musika commenter et puis alukanga la privé le baki na landaka yo en tout cas vraiment beaucoup nzambe akumisama parce que Maman Bijou akomi kotala ma partout pour partager ba vidéo oyo esunga ba mama mususu mbote na bandeko na nganyaso Bijou mosalinga bino mingi na pesi mbote na ba copine na eska bozali Maman Jolie na Belgique Maman Maggie na Belgique Bijou la Blanche na mona commentaire na yo lobby ça fait longtemps merci beaucoup Maman Viviane na Frechen ba maman nyonso tout ya première classe Maman Bijou alinga bino mingi abito telema na pesi mbote na groupe na nga ya ba âme sœur Maman Karine full option na Afrique du Sud na pesi mbote na papa Joujou na pesi mbote na batu nyonso to bayebi Maman Bijou na pesi mbote lisusu en tout cas vraiment ba kombo ekimi Maman Mireille na Hollande ma petite sœur Sandra Lina na Hollande Maman Bijou alobi bo continuer ko partager ba vidéo na ye
y a des qui mosi na Suisse quoi vie à petite sœur na ye na yebi ke yo bizala na yo wala otaka ba 1 euro pour na ko soutenir babola nazala kondima ke yo oko participer en tout cas bo participer na fondation Bidor TV Maman Bijou d'Or lobi bozala dessus te parce que nzambe mutu ako kanisela bino ekozala yete. Merci beaucoup, à la prochaine. Terre bosomba ba terre bomona ki vidéo bo benga Maman Bijou terre à côté ka donc basomba kaka bye.